ville à Kinshasa te pour boire na makala côté bassi à Kabakate pour na 8000 soki 8000 euros yango na la pongi souste pour na yo bumba pendant que Franck Djongo Kuta yaki 25 000 50 000 yo yeka na 10 000 mais ma coup de fil est belé pourquoi Bumba tu es malade dans ta tête nako toka awa nako kumisa yo tata mobimba bongo pour na 10 000 $. Wali boma wali boma et pour cabarate ozande mona ngobila pe roba ko lobela ye maboko makasi ko yiba ebele mais ko futa maboko makasi imbécile que tu es ngana ko kumisa yo pour na 8 000 euros pendant que yo faneli coffre o faneli mbongo ozo aider même pas ma population ya ba kinois ndoki tout soka muta bengi susuma na fongoli live comme ça monde entier bayoka zoba oyoyo ozo tinda mbeka lisusu j'espère na ebi ke bwana fenêtre wana bozolanda tout ko benga kaka na zuba numéro na bino na publier yango comprendre ko o mona publier ba mama Congo publier ba mona mape na Congo lelo te fo bino nyoso bokufa Zambe na boya olatike mbo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mbo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo. Mokolo ya poso tolobaki tokobeta masolo ya politique na ya art. Bien que ngonge pusani au vidéo ya suka comme na koti de sur 3 vidéos à théâtre to koti sa moko ya politique ya mboka très important bandeko na botu na ngani Mama Congo allait gouverneur ya Kinshasa na 24 Congo boko ya na chance te boka oyo ya na chance te botu na ngani neleki pa bumba ka ndenge ngano toyebi Congo etondi na balak Kinshasa parce qu'il y a un gouverneur à Kinshasa. Kinshasa etondi na balak bumba partout. Bato bako nager ba mai ko suka na bakingo na bambunzu bato bazo kufa ba dega na ba dega. Likolo nango toyebi réalité mboka salité de salité. Et au fait rien de bon, rien ne marche depuis Bumbaye bilan Jelo 0-0-0 car oliaka loso bumba bandeko tata oyo konimba olala na ba réunion libumwe ko vimba kaka mbongo kongola eloko malonga na mboka ezo salema te na ebite gouvernement ya sike ezo bima awa na ndimite so komba tata ne ozara na kati en tout cas na ebite na ebite so fona midiembeka bandeko pa bumba togangi tolembi bato kofinga bafingi na place luka solution to pe abongisa mboka botu na nganini pa bumba ye a préféra azwa mbongo ya Congo apesa yango ba blogueuse ba chroniqueur ba chroniqueur ba chronifuati ba lobela ye dialelo ba tombola ye bakumisa ye pandake eloko malonga ezate do mutu penza koya neta kumisa bumba bandeko na ngai toza na bato ngande na aboye so lelo pa bumba bengi nga no la gardienne du temple naza na besoin ya mabanga kuna talaka nga gouverneur ya Kinshasa ata pesinga 100 000 yango boye pisaka na koloba neti nini
baninga bazala asala te elo moko ozo couvrir misusu tolobi attaqué ta je crois tungila biso pont na moi babenga onini na moi mungu bamekisaki ya kibokonzi na 10 jours ngape mamuni yango nazoloba asala nini roundabout asala roundabout asala babenga onini roundabout babenga onini retunda comment on appelle ça en français le pont mon loco pardon ezo ya tezo kima français mo kima rabo bandeko nakolo bata topé sa chance honorable tobosana te asaila biso roundabout babenga onsuni neko franchement pas bumba bandeko na oloba neti ni azwa apesi mama Congo mbongo akoka 8000 soki dollars soki euro na ebite ba wana combien mususu fallait ya sima mama Congo sage qu'elle est très intelligente maline en même temps ale mbongo et net aza consciente que mboka ezotambola te atali likolo atali na se yango wana yo kumisa bumba na kobeta neti lisolo na koloba neti nini azomona eloko aloba te abanda koluka créer amekata me esimba te conscience mama Congo koki botunani pa bumba avant na été akomi ko déranger mama Congo na ba appel so pa bana kotindele batwe bande kobotala boyoka réaction ya mama Congo nga aloba te sans ba preuve boka ndi mama Congo azo tomboka boka ndi mama Congo azo tomboka en tout cas o mboka ya motindo nini oyo mboka ya motindo nini o mboka ya ndenge nini bandeko na ngai boyoka ni mama Congo azo tomboka azo finga pa bumba nikola $8000 pour la 8000 soki 8000 euros 8000 euros yango na kolala pongi suste pour la yo bumba pendant que Franck Djomo kuta yaki 25 000 50 000 yo yeka na 10 000 mais ma coup de fil est belé pourquoi mama Congo zolia malade dans ta tête nako toka awa nako kumisa yo tata mo bimba bongo pour na 10 000 dollars wali boma et puis au cabaret ozande mona ngobila pe roba ko lobela ye maboko makasi koyiba ebele mais kofuta maboko makasi imbécile que tu es ngana ko kumisa pona 8000 euros pendant que yo fandeli coffre ofandeli mbongo ozo aider même pas ma population ya ba kinois bilei mubabi ndoki tout soka muta bengi susuma na fongoli live comme ça monde entier bayoka zoba oyoyo ozo tinda meka lisusu j'espère na ebi ke boana fenêtre wana bozolanda turo o ko benga kaka na zuba numéro na bino na publier yango bolapa po o mona nonga pe na Kinshasa te o mona nga pe na Congo lelo te fo bino nyoso bokufa turo o ko meka ça sera une première fois nanga tiaba numéro na yo na mutu na yo moko zoba même nga j'étais étonné oyebit zoba gouverneur na tiesa une vidéo pour la confirmation que c'est lui un gouverneur qui se laisse appeler en vidéo zoba que tu es on a l'obanyoso mamba soni pouvoir na biso balube bakotondisa bachi jingi na pobandeko un gouverneur s'il vous plaît bayeko kolesa mama Congo kope comme bango balinga balobela bango ils ne font rien du tout ils ne font rien balobela bango mama Congo lobi eza ya ofele te bajoue bapesi 8000 euros mama Congo 8000 euros bon desine expliquaki tango ayoki ke no kope eza ya pa bumba ngai fona za confirmation ke eza penda pa bumba bandeko babolingo asalisa pa bumba appel vidéo bandeko pa bumba pa memame na loyenge gouverneur
yango pa Bumba za mto ekolo nini aza ekolo nini amu Congo certainement Bumba amu Congo bandeko nasali ces vidéos certainement dans la chambre na kilote mama Congo azue ba image gouverneur s'il vous plaît gouverneur bon continuer au benga mama Congo panza ba vidéo nganzambe Congo ya la chance te bopesanga poste oyo ko bopesanga poste oyo bopesanga poste gouverneur na Kinshasa na bongisela bino ville pas Bumba Sony mama Congo ali na 24 ah bon do Frank Dion apesa mango 25 000 po ba rolobela nani mo andeke mama Congo mama Congo grand esprit amoni que no ya mboka mbongo ya Congo ale yango avec impact pays idéologie mama Congo bravo très bien très intelligent ba okendo nulle part et puis mbongo na osala po le côté parce que ya mbongo ya Congo au départ na yo chacun a le droit bandeko dano no moni muninga dano na beti lisolo ba yako coopérer ba équipe ba lesa yekutu 15 000 mama Congo 8 000 15 000 dano no ole azwa mbongo alia na mbongo za na mbongo wa Congo yalo bana bango no mbongo na bazwa ba ino sunga bato pasi na Congo dano no nini aki ko dénoncer que mama Konzi muto akangisa mutamba wana badira dano no mama Konzi muto akangisa mutamba ma ministre yo ki mama Konzi funguli miso na matoyo ma denisité ma denisa la politicienne te alobi mama Konzi akangisa mutamba mama Konzi beta magoda soki na yango wana dano no na oloba mambo dano na lobaki siko ba bise faut à sa vidéo à démentir ba pese 15 000 dano na bo 15 000 dano no bo 15 000 abona 15 000 ta mama Congo mwana mayele mama Congo bravo bisous mwana mayele ale pa Bumba na 24 bo benga su mama Congo sambu sabino na ville à Kinshasa te pour boire na makala côté basi akabakate pour na 8 000 soki 8 000 euros yango na kolala pongi souste pour na yo Bumba pendant que Frank John okuta yaki 25 000 50 000 yo yeka na 10 000 mais ma coup de fil est belé pourquoi Bumba tu es malade dans ta tête nako toka awa nako kumisa yo tata mobimba bongo pour na 10 000 $. Wali boma et pour kabarate ozande mona ngobila pe roba ko lobela ye maboko makasi koyiba ebele mais kofuta maboko makasi imbécile que tu es ngana ko kumisa pour na 8 000 euros pendant que yo faneli coffre o faneli mbongo ozo aider même pas ma population ya ba kinois ndoki tout soka muta bengi susuma na fongoli live comme ça monde entier bayoka zoba oyoyo ozo tinda mbeka lisusu j'espère na ebi ke bwana fenêtre wana bozolanda tout o ko benga kaka na zuba numéro na bino na publier yango comprendre ko o mona publier ba mama Congo publier ba mona mape na Congo lelo te fo bino nyoso bokufa mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesue même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesue Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekulusu konanga Okufosa
nakosekwa po yo ozali nzambe Yesu nzambe moneno kita na se olata nzoto po yo bikisanga okita na se pozwa esika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes pensons sont na se métamorphosé osimbi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo pasi alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu mais soki
bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo jésus de nazareth.